soit osali accident, soit okomi burn-out, soit quelque chose mosusu. Eyaka nango, c'est la vie. Eyaka nango, c'est la vie. AVC, crise cardiaque. AVC, crise cardiaque, makambo wana, exactement. Bon, ngape na sali yango nayebaki nazali kohésiter soki na koloba yango na video oyo, mais soki nakufi bana na nga na mama na bango bakozwa mbongo ya assurance soki nakufi avant retraite oyo nasalaki yango ntina retraite soki eye après retraite oyo ezalaka mosusu. ebele na kati na biso tozali na motuka kasi liboso okumba motuka esengeli ozala na assurance ya motuka. Assurance ya motuka mosala nango ezali nini? Alors mosala ya assurance ya motuka ezali neti kobatela yo soki na nzela ozwi likama osali accident badega oyo yo oko-occasionne epai ya motu oyo tuti yo te motu okofuta yango na mbongo na yo. Assurance motu akofutela yo badega wana. Alors esengeli oyeba assurance ezali neti pikelemba okobanda kotia na sanza mbongo ya muke muke ba assuré mosusu pe bakobanda tia na sanza mbongo muke muke soki yo ozwi likama osali accident alors yo okoprofite na mbongo oyo bino nyonso bosangisi po assurance efutela yo badega oyo yo occasionné obimisa mbongo nyonso te na poche na yo. Ndenge pe ezalaka na assurance ya mutuka ezalaka pe boye na assurance maladie. Alors assurance ya mutuka na assurance maladie eyebani epa bato ebele kasi ba assurance mosusu ezalaka kasi toyebaka yango te surtout na communauté na biso. Alors lelo na video oyo nalingi to beta lisolo ya ba assurance tokotala ba assurance nini ezalaka oyo ekoki kobatela yo na libota na yo oyo ekoki dédommager mutu soki mbeba esalemi oto likama esalemi. Alors pona kobeta lisolo ya assurance toyambi mopaya moko na podcast na biso ya lelo ndeko Albert Kandolo Nsanda azali mutu ya diaspora na communauté na biso awa na Allemagne et ayebi mingi musala ya assurance po ezali domaine na ye. Mbote ndeko Albert Nsanda. Mbote, merci beaucoup pour l'invitation. Introduction déjà au saliango déjà malamu mingi kasi nasepeli neti tosolo lelo pona communauté na biso pe africain ba congolais na batu nyonso tu oyo baza intéressé ya koyoka yango. Soki boza abonné te bosabone bolinga ba vidéo bokabola vidéo bokoma makanisi na bino na ba commentaire nalingi quand même ko prévenir bino tozali awa na Allemagne biso soki tozosolola lingala to mélange kango na allemand ndenge bino na Kinshasa bo sangisaka lingala na français biso tozalaka mingi lingala na allemand. Alors bakombo mosusu na allemand ekoya bobanga te soki nasali montage na kokoma na français na se ndeko Albert okoki ko se présenter pona batu oyo bayebi yo nano te certainement yo ozali nani ovandaka wapi mosala na yo eza nini? Kombo na nga Albert Nsanda navandaka na Hessen pembeni ya ville ya Kassel ou bien pembeni ya ville ya Göttingen ya Niedersachsen kamwa entre les deux entre bango mibale nasaka mosala ya consultation na conseiller ya ba assurance privée pour na association ARAC. ARAC eza association ya quand même monene boyebi yango déjà peut-être soki ba mususu bavandaka na Düsseldorf boyebi tawa wana grand ndako wana ARAC wana siko association wana oyo nasalaka na bango en tant que conseiller d'assurance pour na batu. Exact. ARAC yebani mingi awa na Allemagne nakanisi mutu moko aza wa te ayebi ARAC te. Exact. Tosololaki jour wana expliqué ngaka na domaine ya ba assurance toza na ba domaine ebele. Est-ce okoki koyebisa biso vite fait ba domaine wana eza nini oyo ezaka na assurance? Ezaka nango na ba domaine 4 ça veut dire toloba moko eza assurance juridique
pour na droit na yo, Ouais. hein? Ça veut dire droit na yo privé, droit na yo na musala, droit na yo ceux qui ont participé na Straßenverkehr, par exemple, circulation routière. Circulation routière. Na droit na yo, par exemple, ceux qui ont locataire ya ndaku, ou bien ceux qui ont ndaku na yo moko, droit na yo juridique, yango wana eza domaine moko. Deuxième domaine eza toloba moko eza protection ya bien na yo, na protection contre conséquences financières soki yo obebisi don ya mutu mususu. Par exemple, mwana na yo apasoli maneti ya voisin, hein, par hasard, hein, par exemple. Yeah. Après, troisième domaine eza assurance médicale. Boyebi yango toloba AOK ou bien IKK ou bien TK ou bien na bamboka mususu ezaka pe na kombo nango mususu, hein. De toute façon, association na biso to salaka mosala na biso international. Et puis quatrième domaine eza toloba eza assurance contre eza assurance prévoyant contre situation oyo ekoki kobimela yo. Toloba par exemple oza na musala okomi malade, hein, obukani, hein, par exemple, ou bien pour na retraite na yo, ou bien par exemple osombi ndako, si quelque chose t'arrive makambo ebimeli yo yeli yo que hein, famille na yo bazala na protection batikala sans rien te. Eza domaine 4 wana. Sikoyo ezaka nango assurance toloba général obligatoire dans chaque domaine nango, mais souvent assurance généraux wana ezamke. Ça veut dire ce qui est quitté ko futa, soit aux assurance additionnelle, soit yo moko faut futa, soit yo moko oza responsable, hein. Mais ne tu expliquer que déjà eza lokola likelemba ce que loke bimeli yo o profiter sikoyo na groupe ya bato. Sikoyo naza na liste moko ya assurance peut-être tokoki kotala expliquer bato ezali nini neti Berus Unfähigkeit Versicherung na français eza assurance invalidité. Est-ce que tokoki koyebisa biso mpona nini eza eloko ya malamu ya kosala yango? Imaginez par exemple oza na musala makambo tu ezoleka bien, ozofuta loyer, hein, ozofuta mutuka na yo chaque mois, hein, ozofuta vacances makambo tu, mais sikoyo soit osali accident, soit peut-être maladie psychologique ekobimela yo oyebi te, hein, mutu soki osaka na bureau mingi bato ya bureau bazwakango mingi makambo lokola burnout nayebi te soki boyokaki yango déjà, hein. Eza ebele. Sikoyo soki oassure yango te pendant un moment bien déterminé, employeur na yo akofuta yo pendant temps moko bien déterminé. Mais soki temps wana esili, mais déjà na temps wana okozwa mbongo oyo ozalaki nango okozwa yango te. Ezalaka pourcent c'est que 65% c'est nini na yote. Assurance généraux c'est moins. Mais pour na koleka na situation wana parce que goal nango ya assurance wana eza nini? Ozonga na yo bien. Mais tant que oza bien te risque eza mingi. Soki mbongo ya kofuta loyer ekoki te parce que ozokende musala te. Soki mbongo mpona kofuta makambo ya classe ya bana ekoki te. Mbongo ya kofuta mutuka ekoki te. Imaginez sikoyo soki par exemple kutu oza na entreprise na yo moko oza self-employer, indépendant, hein? Bato ya indépendant soki oza na musala te oza na mbongo te. Chef moko akofutela yo mbongo aza te. Mais sikoyo na temps wana soki oza malade, hein? Il faut ozala na moyen. Ça ne veut pas dire que mututu akozwa kawana, mais toloba chaque troisième chaque cinquième personne soit osali accident, soit okomi burnout, soit
quelque chose mosusu. Et hier, Kanango, c'est la vie. Et Tout que Kanango, c'est la vie. AVC, crise cardiaque. AVC, crise cardiaque, makambo wana, exactement. Ça veut dire assurance wana, ESA en tant que assurance pour des situations eko bimelayo sans que oko prévenir en oko prévoir en gros. Tout le baboye. Après, na sala qui assurance wana, na sala qui yango na retard, la quarantaine de l'équipe, yango d'afuta kamwa ebele, mais ils quand même nécessaire parce que tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. AVC. Ceux qui ont nos jeunes, tout le baba 20 ans, oui. De toute façon, déjà, ils ont la protection de la famille. Mais ceux qui aussi ici classe, bandi musala na yo, ozimo ligablo na yo, sali tout le ba social versicherungspflichtige musala na bien côté na lingala. Mais na rekomanda c'est ngapi fonaluka. À partir du moment où on a aussi social versicherungspflichtige musala, yo moko okomi responsable pour na vie na yo entière. Ça veut dire vaut mieux au banda avant parce que ceux qui ont bandi na jeunesse d'abord prix ya kofutango eza muke pe ceux qui doivent par exemple ozo préparer kamwa ba montant bien déterminé au lobby par exemple ceux qui ngai na koti na retraite na besoin ya tout le ba 2500 € net. Oko banda nango déjà na ba âge à 20 ans ba 25 ans boye oko banda na yo déjà. Oui, en général les règles na finance ils ont malamu combat les jeunes pour bien intérêt composé je crois. Donc investissement et ko bota ebele ce que bandi penza. Exactement. En fait, ils ont quoi makambo ya finance, c'est ça. Ils appellent produit à finance. Ils ont produit à finance, exact. OK. C'est quoi assurance mususu o ezali important na sala kiango na yo. Ezali risiko lebens physician wana penga na moni eza important surtout ceux que ont bana na ebité est-ce que ko yebisa bato pour la nini ezali voilà. Tout le par exemple ceux qui ont évolué na musala na yo, musala ezotinika bien. Si on a un moment moko bien déterminé na vie na yo au lobby par exemple non na somba ndako. Pour na sala quelque chose pour na famille na ngai soki pour na bana na ngai ou bien pour na bakoko na ngai sikoyo si quelque chose t'arrive nazo décrire yango boye mais nakanisi ke boyebi makambo nini nazo solola. Si quelque chose t'arrive, moi j'ai pas de problème, tout peut arriver. J'accepte le monde comme des années. Ce qui par exemple est là que yeli vraiment vous allez sous-souter. Responsabilité par exemple yandako wana. Oui bien sûr, ce que sont bien banque à kosenga d'abord, il faut ça l'assurance beaucoup bien déterminée. Mais bon wana par exemple banque bakuli yango. Et pour la famille na yo. Ba otika la quand même une responsabilité. C'est quoi pour na ko assurer responsabilité wana pour comme crise pour la famille na yo te. Wana nde osali risiko lebensversicherung. C'est vraiment important pour l'Afrique de toyebi ceux qui va papa va kofi ba maman va tika la kabo et baza na mbongo te na bana. Bon. Et loko wana bon ngape na vivre ngo alors la dignité pensa que bana nanga bazo yango na sali yango. Et puis ils ont même pas cher. Na futaka ceux qui 28 € na mois chaque mois. Ceux qui na kofi wana ils ont dépend la assurance ils ont dépendre de la situation individuelle ya moto. Oui. Ça veut dire ceux qui moto za na salaire bien déterminé ulubi makambo mususu akofuta ngonga moko aza na besoin ya mingi te makambo mususu soki ta eyeli ngai koza difficile mpona kozwa mbongo wana il faut préférer okoti na likelemba okoloba assurance eza likelemba c'est ça bato ebele bafuti epuis soki eyeli exactement oui wana nde sikoyo eza risiko lebensversicherung eza pendant temps moko bien déterminé oza assuré toloba par exemple soki moto abandi na 40 ans baassuré yango ntina retraite parce que normalement soki osombi ndako na 40 ans oyebi combien d'investissement okosala combien de dettes okozwa pa banque mais combien yo moko oza capable ya kofuta yo moko ça veut dire toloba par exemple ndako ya 300 000 €. Toloba
peut-être ça, hein, pour la famille, il y a 4, autour de 150 mètres carrés, boy, hein, et cause à la 1700, 1900, hein, mais na 1900, parti na yo, na musala na yo, kufutango direct, et ça, tout le bas, un demi. Mais ça veut dire, en cas que quelque chose t'arrive, hein, non, n'a répété, non, on fout un demi, mais dans la durance, tout le bas, 40 ans, 67, aussi ça dette, wana. Ou bien soit etikali kaka moke. Mais ce qui entre 40 ans et 50 ans, ou bien entre 50 ans et 60 ans, makambo ebimeli yo. Mais dette wana eza nanu munene. Oui. Nani siko kokotela yo na ntango wana. Assurance na yo. Sinon baoloba bana na yo en tant qu'héritier, ou bien mwasi na yo en tant qu'héritier, bango nde il faut bafuta. Ebe okubimisa mbongo wana ndenge nini? Ekouta wapi? Oui, c'est ça. Pour basi normalement bazwaka salaire ya moke koleka mibali même awa na poto et puis Même awa na poto. En plus soki oza na bana, nani akengelaka bana? Eza kamwa pe la nature, tout le bas, au moins pendant les premiers 3 ans. Et soki olingi ozala na bana mibale, be bana misato. Ça veut dire yo ozosala musala pendant 9 ans. Moi si na yo soki musala pendant 9 ans, soki ni musala te azozwa mbongo te parce que azokengela bana, azokengela foyer. Oui, aza chef ya ndako, oui, mais nani afutaka ye salaire? Ça veut dire risque wana ekomela ye ya mabe te soki quelque chose t'arrive. Wana ça veut dire et pour la résumer yango comment nango hinterbliebenen Absicherung ya pona bato oyo tiki na sima bon ngape na sali yango nayebaki nazali kohésiter soki na koloba yango na video oyo mais soki nakufi bana na nga na mama na bango bakozwa mbongo ya assurance soki nakufi avant retraite oyo nasalaki yango ntina retraite soki eye après retraite oyo ezalaka mosusu mais eloko mosusu eza nazwa mpe risque te ya kokufa kosaute na parachute babiloko ya boye kokende osakana na volcan exactement ezala mort ya normal neti nake nayebi te maladi moko boye bominga nalali na muki te toloba makambo ya facile awa na Allemagne neige ezalaka obimi na porte oleki moto alongoli neige na ye malamu bien te yo okwei oglisse okwei otutani mutu bam esili na yo bana batikali na mama mbongo eza te ya kosilisa nyongo lopango ata mpona deuil oui. Parce que mbongo ya banque bazwi yango mpona crédit mais le reste wana baresponsabilité mosusu eza mpe baresponsabilité mosusu surtout soki eza na bana il faut basilisa classe deuil il faut efutama mwasi na yo mpe il faut azala na possibilité soki bana bakoli ke asala quelque chose asilisa mpe classe na ye ou bien afungola mwa entreprise na ye ya moke ou bien quelque chose eza barisque wana yo nde ozoprotege yango en cas que quelque chose t'arrive. Si rien ne t'arrive, ok, ça va. nayebi ke bacongolais soki bayoki makambo bakufa panique totale mais moi je veux vous dire que liwa eza ça fait partie de la vie, nous allons tous mourir soki oanticipe te là, les gens vont souffrir derrière toi na bana eza ngapi na ezitaki koloba makambo sérieux to naningi nabangisa mutu te naningi nabangisa mutu te non wana ce n'est pas utile mais ezalaka soki na bafamille na bino ka wana déjà ezalaki surtout en tant qu'Africain ezalaka mingi mais soki otie kamwa parti ya salaire na yo ou bien kosala mpe quelque chose mpona mwana na yo okotia na Spabourg mais na Spabourg akozwa ntinzi te je pense pour c'est comme livrer à la France c'est économiser mais pas intérêt eza ebele te ça c'est vrai non mais pas de problème tokende na assurance mosusu il faut natala banote nano half flish faisait chelong ezali na français balobaka assurance responsabilité civile
haflish shalom pour la nini zalo kamalamu kuna napesa exemple bana na yo bakei baobeta foot na balabala football na bango sikoyo ekei etuti Mercedes ya sika fenêtre ebebi 5 000 euros ou bien 6 000 euros nayebi te soki eza Mercedes ya sika nayebi te 10 000 euros peut-être bakrate soki gratte soki nini ou bien oui. ese kobimisa ba 5 000 euros na poche na yo ngai nayebi te ngai nazalaka nango te na poche surtout ce que ça bana ebele c'est un problème pour moi na moko akosala problème mosusu asali mpe mosusu asali ezalaka nango mpe na baloi ezalaka nango mpe na baloi ça veut dire assurance wana d'abord batalaka soki yo ozwaki responsabilité na yo en tant que parent par exemple tolobaka wana en tant que parent wana ozwaki responsabilité wana bien te toloba par exemple yo ozalaka ingénieur IT ozalaki na ka moko très important mwasi na yo yebisi yo kuna na se na ndako nake kosomba biloko mpona kolamba ok bana baza awa yo sikoyo concentré na projet na yo obosani bana baki basakani ça veut dire yo otali bango bien te babebisi siko mutuka ya voisin wana bakoloba mais mon cher osali ngango na moko te mais mutuka na nga ebebi ça veut dire wana bana na yo oza responsable il faut ozongisela ngai il faut foutre yango wana eza exemple moko mpona assurance wana ou bien par exemple mwana na yo ake azosakana na mwana voisin azalaka na maneti lokola ngai maneti mwana na ngai asi asala yango abebisa maneti ya ndeko 400 fale kofuta assurance afuta yango omoni na mosusu mpe babukaki portable na ye iphone ba 1000 euros et quelque assurance efutaki na so po azalaki abukaki bapara na ye bazalaki na assurance comprendre ça veut dire ezalaka na baka moko boye oko anticiper yango te mais ça peut arriver soki osali ngo na moko te assurance bakofuta mais moto soki en Allemagne tolobaka wenn man mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt umgeht okutraduire yango normalement problème eza te mais trotzdem quelque chose peut arriver en tant que ça arrive aux assurances ça ne veut pas dire que osali copta là toloba pas assurance obuki portable nanga comme ça nga na zimbongo portable wana na pesi yango pa mundibu aréparer yango comme ça naza un portable mais na tiki mosusu wana non boye te wana za fraud lisolo wana tozalaki na collègue na mosala turc basalaki ku wana na camarade na ye basali neti accident ya fictif basalaka yango te bakangaki bango wana bakokanga yo eza fraude eza grand fraude bakotraduire en justice pas en justice civile wana nde ekomi strafrecht mais ça veut dire mais soki oza na yo mutu normal ozosala vie na yo normal mais baaccident ekoya par exemple okei epa Lidl mbe pa Aldi supermarché bana na yo bavandi na nsima ya mutuka mais yo ozokotisa biloko na coffre mwana moko papa ifosa pipi afongoli porte atali bien te moto aleki na velo na ye atutani akwei abukani malheureusement moto wana azaka chef ya entreprise ça veut dire abukani maboko na ye ou bien soki abukani kutu awa wana makambo yindi akosala mosala na ye lisusu te entreprise wana ekozwa schaden ba-employé peut-être obengana na bango na mosala ba-conséquence mingi ekozala parce que yo oza responsable soki oza na motuka
oza responsable ya mutuka wana par exemple. Mm. Hein? Oui, Parce ça. que balobaka Privatman Gefährdungshaftung. Mutuka eza beaucoup plus dangereux na circulation trafic que vélo ou bien moto aokende na makolo. Oui, Ça veut dire Gefährdung, ça responsabilité à danger. J'étais en train de chercher ça. exactement. Parce que yo lingi mutuka oza responsabilité wana. Mais c'est différent que KF7 faisait chez nous. Yeah. KF7 faisait ce que tout mutu. Yeah. Hmm? Yeah. Ok. Très Par bien. exemple. Mais si bon wana normalement il faut la loi et l'obaka, il faut restituer mutu wana na situation oyo azalake ce qui ka wana ezalate. Oui, dédommagement en fait, oui. Ma beigne surtout Salimbeba ou Du musst den Zustand herstellen, der vorherrschen würde, wenn der Umstand, den du zu verantworten hast, nicht eingetreten wäre. Ok. Kuzongisa ngo ndenge ezalaki na ebandeli en fait. Ok. Mais kusala ngo ndenge nini? Gauche na déjà ebukani. Ça veut dire des compensations na ye eza mbongo. Ok. Ekokoma ti ba millions. Oui, si. Ekokoma ti ba millions. Okobimisa ba millions na poche na yo. Ngai naza nango te. Et puis, pour un bateau jeune, ou bien pour un moto, ça a 6 euros ou bien 10 euros par mois. J'ai failli dire ça, c'est pas cher. 10 euros par mois. Mais moi, ce que je comprends, c'est que biso na communauté, biso bato baza na ngote, mais bazo somba ba iPhone, bazo somba ba nini. Moi, je comprends pas. C'est dangereux. Moi, c'est un peu dangereux. C'est dangereux. Franchement, 10 euros par mois, ça va. Mais ce qui bateau, bah, il y a bien information, on a teke, bah, conséquences, on a écho ya. Ce que vous connaissez, makambo, on a te, vous avez makanisi, on a te. La vie sociale, na yo. Culturelle. On a besoin ya mutu, ya kopesa information. Yo moko kopona, oza forcé te. Okoloba oui, ok, opesi nga information, mais quand même na boyi. Na cause responsabilité ngai moko. Par exemple, si vous êtes milliardaire, mais attends, ba milliardaire bazaka nango. Oui, bazaka nango. Bango kutunde bato liboso. Ok. Non, mais super bien éclairé. C'est que assurance mususu, je crois que wale comme c'est que le domaine na yo reste shoot physician. Ezali, attends, on a traduit en français, assurance des frais juridiques. Voilà. Exactement. Bon, baka eza tellement embellé, je crois que wale comme le domaine na yo na tiki lo ba. Non, assurance des frais juridiques. Tout le bas, les frais juridiques. Ça veut dire ceux qui ont un procès, au toit de mutu en justice civile, par exemple, procès wana, un procès qui n'a qu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais tant wana, bah avocat, il faut que fouta bango. Bah, Zarfachtendiga, il faut que fouta bango. Bah, Même ba juge, juge, il faut que fouta bango. Bango, tout. Il faut que fouta bango. Ce qui, au perdre kawana, il faut que fouta pe, bah avocat ya côté mususu, il faut que fouta bango, yope, il faut que fouta bango. Nayebi te peut-être na bamboka mosusu ezalande ke bokote awa na Allemagne ezali nazo expliquer soki okei na justice na mutu boswani yo mutu oganye te olongi te mutu oyo akoperdre na justice nde akobanda kofuta bafrère wana nyonso to ya avocat ya mosusu bajuge tout ça. En bref eza boye, oui. La première instance mutu na mutu faut futa yo moko, mais soki eke na deuxième instance toloba par exemple otongi ndako ya sika. Ndako ya sika toloba eza 350 000, 400 000 euros. Siko voisin na yo alobi ndako na yo est dépassé frontière ya grundstück na limite ya parcelle. Eleki limite ya parcelle. Eleki ekozala ata 30 cm. Oui. Comme allemand. Mais 30 cm wana pona voisin na yo ekozala soki par exemple après 10 ans alingi ateka ndako na ye 30 cm toloba 30 cm fois 12 mètres. Parcelle na ye ekomi moke, ça veut dire valeur ya
parcelle na ye ekomi moke wana bato mpe bakolinga kosomba te soki bamoni yango mpo soki client ya te oyo eza problème na kosomba te mpe ya ndako direct dum ekiti sikoyo soit olongoli ndako otongi yango 30 cm na gauche ezala na parcelle na yo, soit atradire yo na justice, soit ogagner parce que oza na droit moko bien déterminé nayebi te fo baluka yango wana nde mosala ya baavocat na bajuge, soit il faut pesa ye récompensation ekozala mais procès wana il faut dédommager mais procès wana mais mpona kodédommager ye wana oza na assurance mosusu wana oyo tolobaki déjà haftonk responsabilité civile mais sikoyo ya reshoots wana ezali mpona babiloko ya tribunal bambongo wana nyonso tozobimisa baavocat moko akomi lettre mosusu azongisi lettre mosusu abengi Sachverständiger mosusu mpe abengi Sachverständiger moko mpona bandako mpona rendez-vous moko akozwa yo 10 000 euros eza indépendant akotia mpe meve to ya balokadi ni taxe de valeur ajoutée na kati 19% atie soki obengi bango 4 sikoyo ema te mais sikoyo valeur ya exactement rechtsstreit ya ndenge boswanaka wana ya conflit ezomata valeur ya conflit ezomata na valeur ya conflit frais ya avocat ezomata na frais ya cour de ya gericht ezomata nango mpe ya tribunal ezomata omoni boye dans 2 ans makambo ezaki ebandi peut-être ezaki 20 000 ekomi 300 000 siko bafrais wana bafrais juridique wana nde assurance ya frais juridique mpona koloba exemple moko par exemple mosusu babengani na yo na mosala nanu basala yango te mais oui yo moni me nasalaki mosala na ngai ya malamu mpo nini abengani na ngai ya mosala apesi nga Kündigung soit bokoloba me est-ce que tokochange Kündigung wana te ekoma Aufhebungsvertrag nayebi makambo wana nalinga te pardon nga mpe ifo naluka Aufhebung wana ekomi trop technique Aufhebungsvertrag mais soki ekomi Aufhebungsvertrag soki vraiment yo na ye boyokani lisusu te okoloba ok nga mpe naningi kosala mosala awa lisusu te mais soki eza Kündigung oza na droit mosusu te soki eza Aufhebung okozala mpe na droit ya Abfindung epona kochange yango il faut nanu yo na ye oza en contact soki oza na avocat te Arbeitsvertrag bamakambo wana tu Arbeitsrecht Gesetz wana est-ce que oyebi yango yo moko non faut benga avocat moko oza spécialiste ayebi yango mais valeur wana ya kofuta ye mosusu eza pendant 2 ans Arbeitsvertrag mosusu bokoloba mpe tosala yango außergerichtlich en tant que médiation ezalaka mpe ta mosusu toloba yaya IT ingénieur moto asengi yo komela biso app salela biso app moko boye yo opesi bango app mais app wana eza na faute moko boye ekotisaka yo oyebaki teke ekozala ekotisaka bavirus siko système ya entreprise mobimba ebebi likolo ya app na yo siko alobi faut dédommager ngai lobi totala nano totala nano zela nano nga mpe nazwa avocat na ngai to regle makambo wana totala nano oyebi ba file phishing bayibaka ba password bamakambo wana internet ezaka mingi ekomi mingi
C'est normal. attaque cyber, cyber attaque par makambo wana. Mais par conséquence nango batu bakanisaka ngo te ekoza munene. Ekoza munene. Ekoza la shade ya munene. Il y a des dégâts. Par exemple, wana mais avocat wana faut un spécialiste. Il faut aller ba makambo wana. Azar fashtenika il faut ba ya ba programmer mususu, il faut ba contrôler est-ce que zaki vraiment faute na yo? Est-ce que vraiment il faut foutre tango? Soki o gagner sikoyo. Wana ba frais wana assurance des frais juridiques ba kufuta. Mais partie ya frais mususu côté mususu il faut ba foutre tango. Mais soki o gagner te. Toloba par exemple, ou bien toloba makambo mususu, yo programmer quelque chose. Microsoft siko moni e code wana yo utiliser wana. Parti nango moko ezaka na patent moko ya biso. On les a protégés, brevetés. Les a protégés. Dédommager biso. Parce que yo sali ba mbongo na app wana. Ba fouti yo toloba 300 000 € pour une app. Et puis, la société, voilà, un département spécial, avocat, problème. Exactement. Exactement. Mais si vous frais, ce qui vous soit dans la bango en cours civil, wana de assurance, il y a des frais juridiques. J'espère qu'il n'a pas si c'est même très bien expliqué. Ok. C'est quoi dans l'assurance mususu suka ezalaki tulobelaka ngo house rats faisait chez l'oneza assurance ya habitation. Habitation ko koyebisa biso. Oui, malamu na yango. Soit soki osombi ndako na yo, soit oza locateur. Biloko oyo eza na kati ya ndako na yo, ba don na yo. Ba bien, ba bien na yo. Pardon, ba bien na yo. Français. Ça fait longtemps. Na lingala pe ça fait longtemps mais nazo débrouiller. Si, nazo bien. Nazo débrouiller. Na Congo ko to bala mususu bala lingala te. Nazo débrouiller. Non ça est fort. Oui, par exemple, braqueur à côté na ndako na yebi makambo na yo. Ordinateur, téléphone na yo, mbongo na yo, bilamba ya mwasi na yo, ba or yo pesi na yo, cadeau ya mwasi na yo, ba bag, ba makambo wana. Assurance akozongisela yo. Mais wana ezaka kaka ya ba braqueur. Ezaka pe baka mususu. Yo zaka nazo yo nanu par exemple, yo za na chambre na yo ordinateur. OK. Maille côté quelque part. Il s'agit coup de fil. Ba ordinateur nyonso tout. Ba misala na yo nyonso tout et baby. Assurance ekozongisela yo en prix neuf. Bakuluka pe mutu ya ko restituer makambo wana. Azongisa ngo neti ezaki na état. Peut-être comment quelque chose ba faute mususu kotika là. Mais ce qui est possible bakusala ngo. Ou bien Zatman Blitz. Éclair, solaire, éclair. Oui. Et beti na ndako na yo. Kake, aflingala. Kake. Oui, là, et beti na ndako. Yeah. Frigo et baby. Head platter. Réchaud et baby. Ordinateur et baby. Ce que vous avez mutuka, toloba, mutuka électronique. Électrique. Et baby. Yeah. Et électrique. Et baby. Na continuer. Na continuer. Oui. Télévision et baby. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire assurance, ce qui est le moko et salemi assurance et koloba. Likelemba biso. Ce qui choc on a zuyo. Tozong sayo en neuf. Comprendre? Yeah. Tout le bango en bref. Ce qui se cause en ndako, okope ko assurer libanda ya ndako na yo. Par exemple, mutu suke uvanda kana Cologne. Bien à Berlin. Sombi ndako. Et mutu ya teli yo graffiti.
Tagage of. Mpona kolongola yango na mire na yo ezaka cher hein? Oui. oyebi ezaka combien toloba 500 ti ba 2000 hein, boye ou bien soki ovandi peut-être pembeni ya aéroport avion moko ekiti trop bas Je sais, oui. druk wana pression wana pa epandi fenêtre na ye Yeah. assurance ekorenouveler fenêtre Yeah. eza kaka baexemple mosusu ou bien earthquake Tremblement de terre, yeah. tremblement de terre ou bien ça veut dire baassurance bazalaka na catalogue moko monene oyebisa yo soki olingi oyo bacatalogue mosusu eza additionnel eza automatique te yo koloba na région na biso awa makambo wana ezalaka te mais soki ovandaka par exemple toloba na Bayern na Bavière Bavière na bapembeni ya bamontagne wana baneige kokutela ndako na yo avalanche ndenge yaka wana ya rase nyonso ekokutela ndako na yo kozwa yango additionnel baassure yango ok soki yo moko oponi kovanda kuna eza mpe mwa responsabilité na yo moko ça veut dire prix ya assurance komo ata nayoki kutu bakote mosusu bakomi oboya kosala baassurance mosusu oui exactement bakote mosusu baboyi ou bien bamatisi prix bacatastrophe écologique par exemple neti tozalaki nango na atal bien na Suisse inondation bamai yango wana ekomi moins cher mais toloba babien na yo na ndako na yo la situation normale ezalaka yango facile okriki yango bien très bien mais soki oza na conseiller moko ya sérieux il faut asolola na yo na makambo nyonso wana ndenge nga nasololaka na yo totelefonaka souvent exactement okay, j'espère que baexplication na ngai eza malamu très bien sikoyo motuna mosusu na ngai natuna conseil nini yo koki kopesa bato ya communauté parce que honnêtement nga soki namoni communauté na biso ignorance moko ya kosakana te eza kuna bato balingaka kovanda na kobanga na motema au lieu ya koanticiper koprévenir bambongo mosusu ya mike ba 20 € na mois okofuta me bato bazozwa bambongo kosomba bilamba ba iPhone nayebi te conseil nini okopesa bato ya communauté soki ngai d'abord ezalaka baassurance obligatoire comme assurance maladie eza obligatoire ça va okosala mpe baadditionnel mais oza nango déjà mais koprotege babien na yo eza important house rat kozala capable ya kozwa responsabilité soki en cas ke osali mutu mabe me na nko te half-fledged neti mpona mutuka na yo la même chose okosala yango boye troisième chose badroit na yo il faut protéger yango après soki eza na bango misato déjà house rat half-fledged red shot ça va déjà le reste okosala yango soki omoni situation s'améliore ou bien nazosomba ndako ou bien namoni peut-être dans 10 ans minu na ngai quelque chose ça peut arriver ou bien mpona bana mike bake basakani babukani minu pas rapide ou bien ba brique j'en ai en français appareil dentaire ezaka cher oui akutu nazofuta yango mpe nazo 50 € par mois pendant je sais pas combien d'années ezaka toloba 6000 quelque chose boye eza kaka mpona mwana soki eza na bango mibale ofuta titre ne malandstak veut dire soki olingi okosango additionnel mais badroit na yo c'est important badroit na yo privé c'est important badroit na yo ya mosala c'est important badroit na yo en étant participant ya circulation trafic c'est important badroit na yo soit oza locataire soit eza ndako na yo par exemple yo oza na ndako brique moko ekokita ekokweya
moto ya poste ekweli ye na motu traduit en justice Oui. mais yo soki olobi tala nakoprouve yo ke nazwaki responsabilité nango ya malamu et mpona koprouve yango ye ozalaka spécialiste ozalaka zar fashtendiga non faut benga motu avocat il faut répondre avocat na ye makambo na yo ou bien en tant que locataire nebenkosten abrechnung frais extra Oui, frais ya supplémentaires. location L'avocat frais supplémentaire oui. ya location apesi yo nebenkosten abrechnung yo omoni ndenge nini emati boye namoni yango eza bien te pesa yango aux avocat na yo atala nanu estce ezaki na famille ta C'est le bailleur, oui. Moto oyo aza propriétaire, oui. Est-ce que propriétaire azaki na droit wana bafrais wana ke ngai nafuta yango asalaka koregla yango moni amatisi ya bwaki eloko moko na kati amatisi yo koyeba yango te koyeba yango te ça veut dire mpona eloko wana oza na avocat ou bien par exemple ozwi ndako ya location chauffage ezosala malamu te mais famita azosenga loyer entier azwi avocat atindeli ye lettre kitisa loyer ti chauffage ezosala par exemple comprendre eza ekozala baka ya mike ekozala baka ya monene mais soki oza nango déjà parce que sinon bafrais nango ekomata rapide ça veut dire droit juridique na yo responsabilité en participant à la société na bien na yo ça doit être protégé na assurance maladie eza obligatoire assurance ya motuka eza obligatoire mais oko ajouter pe makambo kuna quatrième domaine les trucs prévoyants autre sulaki Berufsunfähigkeit Risikonebenversicherung invalidité makambo wana assurance de vie pour la retraite pour améliorer retraite est-ce que oyebi ke valeur ya mbongo ya lelo dans 20 ans ekozala la même valeur inflation lelo oza na 10 euros ve toloba tozonga 20 ans avant 50 euros ezalaki mbongo mingi yo ozoloba 50 mark ezalaki neti 25 euros non 20 ans ezalaki déjà ba euro oui c'était déjà euro mais 2005 euro ezalaki nanu makasi na 50 euros nasomi makambo mpona semaine mobimba lelo ekaka mpona 2 jours mais soki ozongi 4 années avant 2001 tozalaki nano da bamark na 50 mark ezalaki neti 25 euros 50 mark wana nayebi ndeko moko tiek alobi ake kosala baachat atikali na mbongo ake kofete azongi na mbongo azokomprendre te 50 euros lelo ozosala eloko te ekei nango on comprendre ça veut dire valeur ya mbongo ya lelo oyebi te oyebi kutu te soki mbongo wana ekozala nano parce que marque eza lisusu te tokomi na euro na 20 toyebi te soki euro ekozala nango nano na baguerre yango ezosalema libanda toyebi te kosila ndenge tobangisa bato te non kobangisa bato te mais okosala mpe assurance prévoyant pour que retraite na yo oza na quelque chose par exemple na ba-États-Unis mpona bango c'est normal oui eza même système eza exprès bato basala yango bango mokoso eza neti te awa ou bien na Scandinavie ezalaka normal na Suisse ezalaka normal mais mpona nini epa biso ezalaka normal te Sozialstaat awa mingi kokabola mais Sozialstaat bazokatakata ye bazokatakata ye donc eza en bref bainformation wana otiki yango malamu bon nga mpe na conclure mwa mbangu bon voilà ndenge bomoni lelo tobeti lisolo ya baassurance ndeko na biso Albert Nsanda aexplike biso bolamu nango nga mpe nakanisi eza eloko ya malamu parce surtout soki eza na bana esengeli obatela mpe bana na yo mpo la vie a beaucoup de surprises
biso nyonso toyebi par exemple liwa ezalaka toyebi accident esalemaka alors mpona nini ekovanda neti ezalaka te donc il faut déjà koanticiper eloko wana mpenza ezozanga mingi na communauté na biso peut-être que soki moyen ezala tochange yango ngai nakobalanse bacontact ya albert papa albert nakobalanse yango soki nasali montage bokomona yango bocontacte je vous assure que bokozala déçu te ngai nasololaka mingi na ye nasala baassurance ebele na ye oui nakoki kaka koconseille yango mais sikoyo ndeko albert toprévoyaki osala calcul wana nayebi te soki olingi osala koleso mpo ekozala molai nakosa exemple moke moko boye oui ok soki olingi okoki kokabola écran mais okoki kosala yango à 5 minutes bien ekozala passé sinon vidéo ekozala nakosala yango rapide nakosala yango rapide makambo mingi déjà tosololaki yango déjà mais eza calculation mpo ke moto ayeba tolobi par exemple famille mobali na mwasi na ye na toloba bana moko bana mibale ou bien mwana moko par exemple ok franchement très intéressant soki ocalcule boye soki ngai naza tata ya famille na 80 okosala yango mpe bokotize yo na mwasi na yo motu osali 50-50 soki bino mibale boza employé moko azwi assurance mosusu akotize soki mwana na yo azosala ausbildung en tant que ausbildung en tant que formation soki azwi déjà kamwa quelque chose kokotize mpe tia 10 euros 80 euros wana na mois bamosusu kutu babimisaka yango déjà na biloko moko eza na sens te omona c'est bon je crois que rapport biso bacongolais bon toza na mbongo eza mpenza mabe peut-être esengeli koéduke bato financièrement j'espère que nakokaki koaider un peu tala moto nyonso to aza parfait te moto nyonso to asalaka faute moto nyonso to azalaka na badifficulté na ye mais soki ozwi quand même déjà mwa information ke soki nalingi nasala yango ezalaka nango boye oyo eza important oyo eza important oyo eza important oyo mosusu eza mpe important mais nakosala yango plus tard yango wana ezaki ntina tosolola lelo j'espère que baexplication na ngai ezaki mwa bien j'espère que lingala na ngai ou bien français na ngai ezaki mabe trop te mabe mingi te osali kutu bien nayebi ebele kutu bavandaka na kinshasa baloba lingala te osali bien mais vraiment merci beaucoup papa albert santa mpona présentation na yo nakobamba contact na yo awa bato bacontacte yo franchement c'est quelque chose de très important mais nayokaki sikoyo bio oza mopaya ya liboso na chaîne oyo eza invité moto ya liboso nasalaka bavideo me na invité nano motu te eza moto ya liboso donc oza très important oui mais oyebisaki kaka mpe ke otekaka mapango opesa bon wana tosala video mosusu mpona mosala mosusu ok pas le problème nalingi nasomba immeuble na baappartement na kati nakeleki na banke baboyi kopesa ngai natekaka bandako oyo ya occasion te ya kotonga ok bon wana tokotala pas le problème ok merci beaucoup et oui à la prochaine à la prochaine merci beaucoup pour l'invitation na yo ezaki vraiment esengo esengo et j'espère que moi bainformation na ngai ekoza utile mpona bacommunauté na biso soki bolingi okopesa bacontact na ngai biloko mosusu neti omoni yango tosali yango à travers l'ordinateur nakolakisa image comme ça tokosola makambo ça veut dire partout bozali Allemagne ou bien ata na France na baespagne na Italie nayebi te bisika na bino mais bokocontacte ngai soki oza nango besoin bakoforce motu te de toute façon mais biso toyekolakisa bato kaka yango oyo eza kaka offerte eza offerte mais mpo na ngai nakosepela makasi soki bato baconsidere yango ke eza eloko important très bien ok